akapaseza ditokota la bobele yo okolongisa biso soki obiki biso tokozanga ebobelo yo nde libanga lia talo akapaseza ditokota la bobele yo okolongisa biso kosenga nzembo ya bato nyonso epai ya motambusi ya nzembo soki nzembo esili mama Charlotte conseillère internationale apesi biso te na libondeli Yahweh Nzambe ya mawa topesi yo merci mpeto sengi yo bolimbisi pamba te libunga miso eza lisumu ava tofungola monoko na biso tosengi nano epai na yo Nzambe limbisa biso tata bomindema na bino mobimba boya na esika oyo pamba te bana na biso baye kokofelaka likambo tofandeli eza ya Nzambe libala ezali eloko oyo Nzambe obongisaki bana biso balingami
balobi te topesa nzambe monene avant bakokofanda na makambo nyonso bayana na epai na yo nzambe po ete batya elaka na bango mpe nguya nyonso yango yo moto opesa bangola bango na libala na bango nao babali oyo babalani lelo biso toyo lokola batémoin totala bango elaka bango bakotya liboso na miso na nzambe tata paster atelemi liboso na bango alingi kofungola mokanda mwa nzambe atangela bango malako ndenge yo nzambe olingaka lata ye ye mpe azali temo monene mpo bate ntango tata nzambe akotala paster nini apambolaki libala oyo oyo asinyaki aporte garant po ete na ndimi bana babalana ya ndimi na bolingo yango nde tokotya libala na bango na maboko na yo sunga bango nao na babali te kanisela bango mpe bazwa banzela soki mokolo ekoki basali mpe likambo oyo tokopesa yo merci baye babala na kala sunga mabala mingi eza na kongoso kasi yo tata grese yango pamba te bato mibale so balingani makasi nde ya yo nzambe ata mposa tosenga mingi mayele ezali te oyo tosengi no tosengi te mobongisi mosusu azali te yo kaka tata nde moto obongisaka lipamboli na yo nzambe ebongela bango nzoto mpe na balabala na bango na biso banso tu toyende esika oyo na bolingo okanisela biso po ete bolingo ekola ezala kaka lelo mpe kasi ezala mpe na mikolo na baye mosusu etikali tosala kaka bobele bolingo oyo nzambe ozali kotinda biso okombola nzambe tata mwana mingi amen tozomwa mokanda ya nzambe tokoteya moke biso banso po tozwa mayele tokotanga na mokanda ya Exode 20 1 à 17 tokotanga na Genèse 2 18 24 et tokotanga na mokanda ya ba Efeso libeko zobe nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye nga nazali yawe nzambe na yo ezali nga nde moto nabibisaki Ejipte esika ozalaki na bomoko kokomisa banzambe mosusu te bobelenga osala ekeko moko te mpona kokomisa yango ezala ta eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofokamela banzambe na ndenge wana te mpe kokomisa yango te kotanga nkombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te po ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo nyonso kati ya mikolo motoba kasi na mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko bana na yo ya mibali to ya basi ezala bawumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo baye kofanda epa na yo pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se mai mpe ebale na biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na mokolo na sambo napemaki tosa tata na yo na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo napisaka koboma te kosala ekobo te koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata eloko nini. Genèse chapitre 2 na 18 balobi boye nsima yawe nzambe alobi ezali malamu te moto azala kaka ye moko nakosalela ye moninga oyo akoki na ye mpona kosalisa ye na mokanda na Ephésien tolisaka kasi moto bango totondi yo mpe tokomisi yo na ngonga oyo mokolo mamelo mamepredi le 18 mai bana na yo bayokanaki mpe na ntango ebongisamaki epa na yo yango wana yo ezala présent na nyonso tokosala kati esika ebandeli mpe suka na nkombo ya tata mwana mpe limasantu amen batata bamama
ndenge na kolobaka lelo eza mercredi ezali journée ya bamama soki totali par rapport na esiko tozali décor change soki natali tozomona biso nyonso ezalanga motei ndenge nalati bokotuna alati bokotuna nini pourtant tomonaki ndenge mosusu elingi koloba ete eza libala parce que eza na bilembo oyo elakisaka ke bato bavandi boye eza libala. Est-ce que baza bato ya liboso oyo babandi libala bokoloba te eza bango te. Ange nini oyo boyoki te na bible aza na kombo asalaka abandaka libala ange moko te. Donc libala eza likabo euti na tata nzambe ndenge totangi na mokanda ya Genèse ebongi moto nyonso aza na mozalani na ye. Nzambe amonaki ke na jardin lolenge Adam avandaki ezalaki malamu te abi te na kosalisa ye moninga son semblable oyo akosalisa yango ntina ya libala. Alors ntango Nzambe mpe asali yango na kosala mozalani na ye apesaki pouvoir na motu na nyama te na ndeke te me na motu lokola nasali bino bato mibale yanga mosala esukaki wana bakomaki sous l'observation de Dieu. Nzambe akomaki kotala Adam na Ève lolenge nini bakoprogresse kokontinue kosalisa bato na mabala. Donc à travers Adam na Ève œuvre wana ekokufa te. Il faut continuer de génération en génération. Elingi koloba nini ekokontinue ndenge nini mwasi na mobali so bavandi baboti Nzambe apesi bango pouvoir baoyo wana mpe bakobota et c'est comme ça ainsi de suite. Le mariage est un don. Les Nzambe abokisaka yango. C'est une alliance. C'est-à-dire l'alliance est à la pacte. Alliance boyokani nyonso. C'est-à-dire bato mibale bayokanaka te soki batamboli nzela moko te. C'est ce que nous dit la Bible na mokanda ya Amos 3:3. Bato mibale soki boyokanaka te mbele lelo mercredi boyao te. Mais les pépis sont tous tokutani. Mais le coup de boyokanaki la mathématique tomonaki et le moment babegi il y a ensemble et sous-ensemble. Na ba batanga mathématique moderne. Au moment de basali diagramme basali cercle moko monene. Na kati ya cercle ya monene na kati na ngomba tie moi cercle moko. Il y a l'ensemble et sous-ensemble. Il y a l'amour et à l'affection. Donc, ceux qui ont limoué à la gâte, mais le premier. Or, l'Ibala est une équipe. Total, à match belé, Toyo, Kabatumagana. Équipe est à Motomoko, à Zwakabal, Bandé, Bandeli, Ti, Bandina, Moussaba, Talaye, à Kelemochabiti. Abanakana gardien, après c'est la défenseur. Après c'est la milieu du terrain, allez baluti na lwa ki makambangu wana abeti ko musutachi mutu biye koti. C'est l'honneur de toute l'équipe de Libala et Zalemo. Yango moni Paul na mokanda de Ephésiens ototanga ke bimi bozali bana na Nzambe. Ezane loko mususu ko kosanisa bino te soki boli bozali na katite. C'est par l'amour de bozali ao. Et par l'amour boyebike boko tambola boko keneti bisika nyonso onzambe akolingi te bosuka mata kita bino mama na kati ozaka na hyper jamais ozwa mutuka waokoma na ndako na bino na siti mama mobutu mokolo neti ya lendi ke osali 30 minutes non okoposaka te soki okoti awa na baka yao do na mola na kanisi tu peux faire 3 heures du temps pona nini embouteillage ezali pona nini mabulu ezali
C'est comme ça, les balles. Les balles, les lois avec honneur. Il y a les hauts et les bas. Mais Paul a lobby. Mon bali aza mutu. Mon bali aza mutu parce que a vu charge na yo. A vu charge na yo. Pourquoi a vu charge na yo? Ba lobby a commis pour ma peau na yo. A commis pesa pour na yo. Nkolo yiso a kufaki pour na lingomba na ye. Ne papa Jackie et l'homme a ça la peau na ye ya mwana. A commis pesa, a commis boma. Il faut que vous ne les noms. Ti mon collègue Zambia Kolomete au soutien. Il faut engager toujours le dégué aussi. C'est ça. Mais you de ta part, Balobi, la femme doit être soumise, première dame. Mais si toi ou le papa Jackie a sali, on peut commencer à défier. Moi, c'est à Matakamaba, tel que soit aux amis PDG, au quotidien là, moi aussi. Et là, on dit pour la soumission. Aux alliés esclaves. Mais c'est ça, règle sociale. Ceux qui vont aller, il y a mis PC pour l'ailleurs. Et que vous se soumettre pour l'ailleurs. Soumission, on a une équipe complète. Donc on met un ballon, on a dit, nous souka. Nous devons rencontrer le Kasi. Ndenge na lobi na liba na nzela ba embouteillage ezali. Matoi na bino, boza na matoi 4, mais bon tika na matoi mibale. C'est-à-dire vous devez raisonner na yo na ye ndenge moko. Mais boko yo ta minoko, maki na soko loba koyi. E konguta na sima mo Congo, e konguta liboso. Oh, bango wana baza ba embouteillage. Bachaka embouteillage. Bango wana bazali mabulu. Mais de toutes les façons, quel que soit mon embouteillage, quel que soit mon boulot, bon, comme la destination. La reine de bis, quel que soit mon tomatondi, ou dans la canarese à côté. Quelle que soit la forme de ma tambour, où il faut qu'il y ait de gauche à droite, les corbeaux et les renards, les renards vont être belés. Mais, bon, comme la destination. Bissou va être tombé là. Au salon de Bissou, il y a pas d'entrée. Pour tout bas à la peine de Bissou. Bas à la peine de Bissou. Vous savez, Bamou les belés. Bissou plutôt comme ça, Bamou, pas ça, Bamou les belés. Bah, il y a ma banalité. Vous avez un retard à taille l'eau comme côté. Et la gare d'Anzamé, oui, à Bala qui même attend la Tigala et 300. La belle est en Ibala. Vous êtes découragé. Mais, Nakoyim Sabino, ma banalité. Yako bonde la makasi. Nous avons appelé Sabino maman Natacha, appelé Sabino maman Jackie, papa Jackie, les tout le monde au colman de l'eau, dans le combat de mon appel de mon sang. Amen. Tout est le matin. Notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous aimons. Ngonga ekoti otokoyoka liloba motuya epai ya mwana na yo po bakoloba liboso na biso na témoin mpona bomoi na bango tika ete yo opambola bango na engagement oyo bazwi yo moko ozala liboso simo mpo mabana na yo
nsima bango na loboko pesa bango mayele nyonso ya mokili mpe ayo ya bonzambe mpona kotabisa oyo ndenge bayokani ebandeli mpe suka yo ozala na biso elongo na nkomba tata mwana kolobasa amen. toyangani awa biso nyonso liboso ya tata nzambe mpe liboso ya bato nyonso mpona na kosakisa mobali oyo na moso na libala ya peto mpona ezali eboki oliboso ya tata nzambe toyeba malamu ete libala ya ndenge oyo endimami na tata nzambe oyo alaka biso yango mpona molamu wa mobali mpe mwasi mpe mpona bisalisi na bango ye moko mpenza alingaka bongo ete tongana na ndenge oyo yango wana ekoki ete likolo yango esalama na limemia mpe na kimia mpo na bango moko mpenza. Papa kabazolako kubeba mpe mama soda liteza Natasha bino banso tozali awa nazali kotuna bino soki moto azala likambo oyo ekoki koyebisaka papa paster likambo oyo tolingi yango te tala bible na yo so banda lelo tokoyoka ta likambo moko te epe soki ye nsima tokokonsidere yango te uta lelo boyeba bino mibale te bato oyo babalani te lokola mokana wa nzambe bozali kosenga boyeba ete libala na bino ezali ya peta te na miso ya tata nzambe yango wana nazali kotuna bino mibale bozali na likambo koyebisanga ete libala na bino esala te papa jati mama Natasha nzembo angatangalakio maloba mambo bajalo sepe likolo mamonyokokisi libala ya petwa bajalo sepe likolo mamonyokokisi libala ya petwa lingana 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 lelo teliwa lingana 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 lelo teliwa yokana 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 lelo teliwa yokana 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 lelo teliwa salisana 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 lelo teliwa. ngai papa jeki nazali awa nalingi koyebisa bino ete nalingi koyebisa bino nayebi likambo moko te nayebi likambo moko te oyo ekoki kokamisanga nzela oyo ekoki kokamisanga nzela nabala na te na mama Natasha nabala na te na mama Natasha kati na libala te kati na libala ya te ngai mama Natasha sola kukuza nazali awa azali awa yebi likambo te nayebi likambo te oyo ekoki kokamisanga nzela oyo ekoki kokamisanga nzela nabala na te na papa jaki kubema nabala na te na papa jaki kabazika kati na libala pe kati na libala ya pe papa kabazolako kubema olingi mwasi oyo azala mwasi na yo ete ozala na ye na libala ya petoa mpe na kolinga kotata nzambe ondimi ete ata kotungisama te okolinga ye ondimi ete ata likama te to pasi vie okosumani na solo ondimi solo ete okozala na ye kino soka bongo na yo awa na se ondimi bongo na ngeli mama sola Natasha olingi mobali oyo azala mobali na yo ete ozala na ye kati na libala ya peto mpe na bolingo bakata nzambe ondimi ete ata kotungisama te okolinga ye ondimi ete ata likama
atalitama te to mpasi esili okosunga ye ya soni ondimi ete okozala na ye kino suka ya bomoi na yo awa na se ondimi bongo nzembo nalingi bato banso bazala témoin ete ngai papa jakika bazula nayambi yo mama yapesa sola ozala mwasi na ngai utalelo na bozwi te na pasi ata na pasi te nakolinga yo nakobatela yo nakozala kaka na yo kati na libala ya pe pe na boya de kanzambe kino liwa ekokabola biso oyo ezali nde elaka na ngai nalingi bato banso bazali awa bazala témoin ete ngai mama Natasha Sola Kiteza nayambi papa Jackie Kabazola kokubena ozala mobali na ngai uta lelo na bozwi te na pasi ata na pasi nakolinga yo nakobatela nakozala kaka kati na libala ya pepe pe na bolingo batata nzambe kino liwa ekokabola oyo ezali nde elaka na ngai nazali kopesa yo lopete oyo lokola elembo na ngai ete nayambi yo ozala mwasi na ngai nazali kopesa yo lopete oyo lokola elembo na ngai ete nayambi yo ozala mobali nzembo Libala
asili kobala na libala ya peto wakati na mibeko oyo tata nzambe mpe demoni ya likomba yango wana banda lelo bango mibale bakomi mwasi na mobali na nkombo na tata mwana mpe mosali kolo yesu aloba ete oyo esili kokanisama na nzambe moto moko te akoki kokabola bango tika yawe amonisa bino elongi na ye mpe apesa bino mapamboli tika yawe abongola elongi na ye epai na bino apesa bino kino tobondela nzambe mosali mpe mobokoli mwamba ozali nzambe ya nguya mpe nzambe na kokima mobongwanaka te mpe mopesa na ngolu nyonso etika ete ozala nzenene te na malako minene oyo basili kosalama awa na bango mibale oliboso na yo mpe tosala malako na yo mpe basepelisa yo tata nzambe na nzoto na bango mpe na molimo kati na kolo yesu mpe makasi moto na yo epata nzambe ya Amen. Maisoye. Maisoye. Tozala kopesa bango mokanda oyo eza mokanda mais vrai mokanda eza litema na ndenge mibale alors
Certificat de mariage numéro 433, au compte 87. Pour monsieur Kabazolako Koubena, de nationalité congolaise, père Loueta, maman Kenda, village Kimpeti, secteur Gombe Makati, territoire Matankungu, province Congo centrale. Avec madame, qui n'est plus demoiselle. Avec madame Sola Luteza Natacha, congolaise, père Sola, mère Sola, village Yang, secteur Timanti, territoire Matankungu, province de Congo centrale. Bazaline m'a parlé de gauche à droite. Papa dit Bavo Fatula d'abord. Et maman Pipina Kibisho Mireille. Mais il va éviter papa a tellement de soleil. Elle a la communauté. Comment papa pasteur. Parce que papa Jackie nous a appelé sur la tant que moment quand on n'a pas si nous avons papa Jackie, là on a mis sur la parce qu'on ne peut pas la de papa Jackie, les avis de tout à tous les noms, on peut la fenêtre et à vraiment la porte. Et on a mis papa Jackie, on a petit arrêté, et on a mis de la Tsaïe, parce que américain. Ça peut tarder pour le cas de décoration. Tosengi na bapare otele matokisa bino mote.
Kimagisoye. Maman, na papa Jana. Et c'est vrai. Qui a topé sa maman au côté, le combat tata, on appelle comme ça. Le combat tata. Yamon. Paye les morceaux. Merci beaucoup. L'équipe, t'as pas l'église de Bozolmi. Quand tu es maintenant, ça va au boy. Topesa maman na biso mbote na komba tata mona peli mosala. O komba tata. Yamon. Peli mosala. Merci maman. Kimagisoye. Okoma tata ya mwana peli mosa sodo za kimia yoyoka ndoba ya mkuya Kimagisoye. Oye. Espoir du monde, Église universelle. Okomisa tata mwana pe mosa. Papa na maman, yango félicitations. Ndenge okokisi makambo na bino nyonso bozalaki nango mposa yango esalami na miso ya tata nzambe nakolo nyonso tata mosantu. Otala emplacement te eloko ezalaka beaucoup plus important komona na liboso ya nzambe oza boye te ntango osali serment na bino na miso ya tata nzambe yango ezali plus important. Yango moto kosimba bino bomoi na bino nyonso ya mokati likambo nyonso kozala nango ya pasi okokimisa bino otiaka toujours tata nzambe na liboso otiaka ye au centre problème na bino nyonso oyeba ete topretaki serment na mokolo boye lelo ezali le 18 ezali journée moko sacré etate moko sacré mpona biso pamba te toyebi soki mokolo oyo olingi koloba nini tika ete tata nzambe na kolosi bapasama ndambo akompani bino na mobembo mokani likolo ya sika nzambe azala na bino nyonso kotumisa bino référence tata nzambe na bible ndenge batei bino yango ndenge ofosala toujours référence papa pasteur ateyaki biso boye alobaki na biso boye na mokolo wana papa bakisaki boye bakisaki boye biso tobakompani bino tokozala toujours na bino mpona kokabola te me mpona kosala nini kosangisa biso tozali mpona kokabola bino te me mpona kosangisa bino wana ezali devoir kozomanga na nzambe yango wana ya kosangisa me ya kokabola te biro nange ezalaka mpona koya kotangisa bato soki nayoki ya matata po ezali boye na biro na kosala nyonso mpona nazongisa bino ndenge bosinyaki serment na bino na miso ya tata nzambe ezala maloba moke kaka meki plus important po tesimba bomoi na bino tika ete tata nzambe na kolesi bapasi na bino batangisa bino
maman so vous allez koloba nzambe akokisela bikongo donc te bozwi bénédiction ya tata nzambe ngai na kopesa bénédiction te mesi bozwi déjà bénédiction ya papa pasteur nzambe akokisela bino mpona yesu akokisela bino bapasi na limbango akokisela bino mobongo na bino ezala kitoko kokende yango ntina suka nakomisatu tata mwana na beni masaka amen. Kimangiso ye Kika totonda Kono bamukia toyoki toni ya bisobanso Na komba tata mwana peli mosato Komba tata Ya mwana Peli mosato Tanzania kotembi kotomi Uya solo papa tolo kanoni Uya solo pamboli kanoni Uya solo tozali bato bisobanso nasi atango tozali bato okokimaka kaka na makolo na bino ntango na papa Simon Mbabu tika tokanisela bana na mobembo ya bino babangi ya 18 mai na mboli tozali ya 2022 yokende nango te na suka ndenge ezali serma na bango bénédiction ya mingi na bana na papa Simon Mbabu pambola bango ya mingi kobanda na molimo opamboli bango na nzoto mpe opamboli bango okanisela bana na papa Simon Mbabu tike to ozala na bango ntango nyonso na oyo osomela papai na yo biopesa biso ye mpe sunga bango yoteka bana na bango mpe ezala sude nouveau orenforce yango pamba te bapretaki mpe serment liboso na te kanisela bana nyonso bamama oyo bazwi nani bafiance te kanisela bango batate oyo mpe bazwi nani bafiance te papa kanisela bango mpona bango mpe bakokisa libeko ndenge bango mpe bakokisi ya bango mpona mokolo na lelo okanisela bana banso yango na papa cérémonie ezali partie religieuse esi ekote na partie mosusu tosengi papa okomisela bana na bango banso oyaki eloko nyonso bakomela yo bangola yango maso kosala moti bango ozonga na bandako na bango ozongisa moko na kimia ndenge toyaki ya kimia tosengi kimia na esika oyo tozali kimia na kati na mokili ya biso ya rdc na ngola likongo brazaville Afrique nyonso Europe na Amerika na zite na kati ya Oceania tosengi kimia okomemisa tata mwana peli misaka amen. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde.
nakangi natambukilako imukusila agréable à l'oreille. Alors on va vivre sur le charisme masala. Alors on va pas y cause après. On va faire encore dans la vie. Ça commence à tenir moi sur la vie. Tu sais qu'il doit être fait c'est ça pour la bonne. Maman on s'en parle.